Je crois de quoi Fanny Pepeno est bien. Eh bien, c'est mec qui n'a pas. C'est mec qui n'a yo. Oh, ça est-ce que na ko olimso na olimso na mabeni ni osala ki onga na ko olimso. Israël. Yo, aux orphelins. Nabi déjà tata kufa maman kufa na orphelins, on rappelle nga apwani. Israël. Soko ma pede oyoza. La suksa makam. Ezangana yana ugomi. Ngana pede te ngana normal. Pede Israeli. Ozaki boete, ozaki mobali pene ondo kolinga pe basi Israeli. Ozaki pena misa bato wande komona yo. Omoni chobeba boye. Keba jina. Na biso keba. O azaleki na nga keba eloko ni ozoni sa jina keba. Papa. Azala boye, tanga botama kanengo yebeli mo leki. Azala bongo. Leki na ngai. Azala bongo. Azai boye. Azala boye. Lukuta. Akosi ya azala kabeli. Mbongo papa banga zaki nango. Esenga ki babiela papa banga tanga kufi mtatika nango. Mutema mabena ende nga ko tsenga ndaka nga tobokele maladi. Siko leki na nga comme na maladi to ba jina mutabaki na maladi. Non, papa, non, papa tu ko distrait bato. Loba na yaya, loba. Yo, OK. Leki na nga maladi. Jina lo mwalibala, so azolo mwalibala, lo mwalibala tika lukana ba problème pa leki na nga na famille na ngai. Ozabile. Ko mema nga kuna te. Makabo bebenga nga za makama Bible te. Mwasi na nga benga aye ko potanga buzoba na misaba. Naki na ba Bible wapi? Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona, Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Dona Bino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwami Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Sia Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko na ngai pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala.
na banda kosala esika moko boye banda correspondre na ba étude nanga te mais nazalaki na choix te et na banda komona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda kopesa kaka ba refus na ba refus tant nakutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko ya Nzambe esali lelo nazoloba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier Nzambe ye moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour nalobaki déjà ba oyo bazokoluka délivrance il faut bolongola baposa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka Nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino ekofungwama mpe nalobi lisusu ba oyo batambola partout koluka badélivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec le thème, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nzamba zana posana yo. Et là qu'on a nzambe zakat nesika pour na kobiki sabino na kombo na Yesu. Mbote bande kono sobolanda biso na kati ya chaîne chez biso télévision na émission malamu oyo apesangisa mabote belé émission ezani neza bravo Jésus émission za ko restaurer mabota émission za ko éduquer mabota émission ba te belé ba fondla misu émission o ba baza ko se retrouver émission zo délivrer ba te belé et puis émission zo pesa sur maele Osée chapitre 4 verset lobby émission que nos peuple périt faute de connaissance et notre connaissance ezali bravo Jésus. Je crois, notre Pessi, Nzambe, merci, ton Pessi, président Chiki Moukadi. Merci, ton Pessi, encore une fois, mère double. Merci, maman Lydie Moukadi, la Pessi, vieux César Fanton, Mbambo Tebele, la possibilité, Gisèle Kabessa, papa Alain, tout le monde, couple, José Kena, maman Mponga, Mbambo Tebele, que Dieu vous bénisse abondamment. Eska Bozali, sans oublier encore une fois, mon ami, na combo, il y a Guy Ngoma. Lelo toyambi ndeko moko ya mwasi en tout cas mokito tamboleza mamebele mokito tamona ebite to bata mawapi to kima wapi na makambo oyo o tozwaka na kati ya bravo Jésus en tout cas eza pasi pe mawa na kolinganga na yo to yo kalisolo oyo eza pasi mbote ya mbote papa nebisaki yo depuis kala ozala kimia oyeki koluka biso ozolela ozokobaka kolela na ebite Oza makasi expliquer sur le camboyo vraiment non expliquer OK comment nani Gina ya Gina on ça par contre ma misu avato sambela pardon vraiment na ko kama misu te to ko sambela oui nzama makoki nyonso to pe so merci tout qui moment on a ça le boko na yo tendre père tu en as besoin vraiment au peut sande ko Gina makasi PC vraiment makasi dans le nom de Jésus-Christ, par la foi, nous avons aussi prié, Tobi. Amen. Amen. Oui, imagine. Toujours au caillou. Papa, nous avons besoin de bien. Les gens m'ont dit, on a le bamakambu nyos, zawa. On a zalango. Oui, avant d'avoir, namona réalité. Ayo ka réalité, on nyos c'est les qui n'a vu nanga. Bon, avant que tu bengaye, tu n'as d'abord eu sabisonano et puis tu bengaye. Problème est ani. Ça va papa. Mobali nanga papa. Mobali nanga akomea kovanda papa leki na ye. OK. Kokoma komea papa leki na ye. Papa leki na ye kokufa. Ayo tikala ye na Israël. Leki na ye. Donc Israël a zambo na papa leki? Ah d'accord. Sikoyo mukanda papa tika ki testament. Alobaki biloko nyonso ya tiki ekende pa Israël.
vu que biso toza via passe na mobile nanga ayo benga nga pesi nga conseil mwasi nanga yaka tokende panganga toboma Israeli po tozwa biloko wana nyonso nga nalobi koboma nga pesi de toboka ta maladi kasi mobile nanga nzimi tokei kuna tokomi tobisi papa nganga wana papa toyo kobokela mutu maladi papa na pabi maladi nini tobi toposa kaka komani kaka pede po pede okipe te wa viki aza pede anosamba kamukana ndenge na ye papa na pabokeli leke mbali na ngai mada pede toyi tokomi na ndaku viki testament wana tanga me kaka biloko wana efeza kaka pa Israel lobi ke mokolo tozokabola biloko fo apesa ngo Israel mobali nanga moko kuta vandaki mutu aza pede bapesa biloko wana ebandi olobele na motema alaye kobenga ngai susu o jina yaka na ye nde eza boye balobi bapesaka Israel biloko wana quelque soit condition za nango aza pede mais ezaka fo apesa biloko fo apesa kaka biloko wana moko ngai alobi siko tosala nini ya isinga susu ka tokende kala panga ngai tozonga basala nini baboma ye nde babi baboma ye na ye kokende kobima na coin kozonga na nga na ozonga na yo kute na bar na bana basi bavandi bazomela masanga seke ya komi kotreshinga na koki obomba vérité te naza posa na bimisa ngo yango na ye awa bobenga leke mobali na nga Israel na bimisa vérité wana ok obi comme maman Gina maman Gina je crois que l'andi bon comprendre c'est ya monsieur za batumso des fois bakoka oleka na ba nini te aleka na mwa mbangu donc bon comprendre donc c'est ça na mutaza ndenge na ko expliquer mais tu ko expliquer parce que tozo qu'il y avant tu ko expliquer bon comprendre mais non tout na ba question après tout na ba question na ko expliquer bino réalité nyo so likambo comment denga comme pour te expliquer bino est-ce que mbala ngo bala yo te yo za pa na bango yo za pa na bino yi pa za pa papa leki avant fa ne pas papa leki abana ko fa na Alexandre pe ba camarade na ye donc comment on a pas camarade après a Monique le roi papa leki moi possibilité zalinda qui pas papa leki ok papa et mobile no azali aza en vie toi kufa et pas kufa mobile no avia sala nini abanda ka oteka ba chasser ok omine mobile no comment Rémi ndeke na papa leki papa etanga kufi akomi na testament ke babilo ka testament tikali faut bapesa ka mwana Israël ndi muteme sali pasi koma ya fandi ole bapesa indi bokiboyo kani mino mbale epa yanganga pour que babo kele malade mais malade yango za malade ya nini ya akoma PD pour ça comme PD azane utilité na société pour ba pesa bilo mais ero kabola biloko babi quelque soit n'état azana ngona ba pesa ka biloko wana ekeka na ye ndio ne mobile tombo ya bino cette fois-ci toi achevé à kufa libela poto za biloko nde tant yozo zonga obima ki ozongi na kokuta mela masana basi misusu eloni election ki basi ba sika za ki basi na ye pas comment afficher comportement mabe donc à part comment na biloko wana ne peut quoi comment peut quoi afficher comportement mabe avec yango na baki na bombe souté babenga leki na bimisa vérité liboso ya leki na ye obimisa vérité liboso leki ne pourquoi donc c'est-à-dire eloka liboso oyo kofunda awa ndenge bokomisa epede ya mibali ne boka boboma ya misatu nde kondenga komi ko tricher yo de ya blo misatu nde tinyo ya ana kata plateau bandeko na expliquer no bien parce que na zo ki avant ki aloba azo banga ba caméra nde ko fandi ya mwasi aye awa na bravo Jésus aye kokuta na biso il y a un problème likangu na ye poto bango bien parce que za mbayi na été na kombo ya Rémi ana ko la e pa ba camarade ana ko teka chasser na pasi ya papa leki na pasi ya mwana ndeko na ya binazo mwana ndeko nanga aya na ndaku nanga parce que afandaka na leki na Israël pour Israël papa na bota kié mais maman Israël akufa ndeta ba komi wana ne malade de juif papa Israël akufi ne batikali ye na Rémi mais papa Israël mayele asayi testament bisolo na kufi bozui bopesa mwana nga Israël Rémi na kanda ya zuwa ya pasi
Muto papa le katikisi ko tekisa chasser. Muto papa le katikisi ko lale pa camarade. Le papa le kakufi comment boko zo bozu ba pesa Israël tandis que yazana onyo koma. Ne Rémi ba yoka na mwasi na yo afandi yao. Di kangu na ye. Ba ke panga ba ke oboma ye. Ya bite moi to malembe. Première démarche na biso to pesa na koma PD. Bakati ko koma PD ba pesa biloko te même mukolo o baba kabola biloko. Tangu ba avocat ba non biloko o ezaka kanani ya Israël ni quel que soit za PD to changer te. Ne pesi e kanda Rémi abi non. Faut que toi enchevé. Ndende comment si Gina comme comment na Rémi comme na ba infidélité. Mina kuta balinga te na kuto zibilo wata comme na infidélité aussi mbate. Yango na bravo Jésus ba benga ndeko Israël ya expliquer makambo nyos. Donc problème yango o elibiso yango wana. Je crois pas toi que non papa il faut que il a loba non. Toyoka kieme abete so soli bana katsaki kina na kata plateau ne sota monde ba caméra a ko susu ko se mettre on a expliqué le sobo la nango très bien. Tout la spot publicité ya au final bravo Jésus et puis to kozonga pour na ko côté so ezali soit déjà ces mecs na yi parce que na ba balanité na kombo Israël. Tout la spot publicité. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labado Nabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Sangai Nasengi uzala nangai Atango nyoso na belela kayo Kolo yobo manga Nasengi utambi sanga Nasengi uzala nangai Atango nyoso na belela kayo Ok, merci de tout à la spot publicitaire. Il y a Orphelinat, Bravo Jésus, Oezali, juste dans la Viaza 27A, dans la commune de Matete, précisément, Banounou Batete, ou soit, au Touni, entrée à City Train, soit au communal, au Touni, quartier Viaza. Viaza, avenue Teza quartier, dans Matete, 27A. Soit au côté, car déjà, wana, au moins, la commune, en grand caractère, Orphelinat, Bravo Jésus. Tous en a besoin de, je crois, d'ici là, c'est rentrée scolaire. Bana il faut libazo ma classe tous en besoin de soutien à bino ne fils que quelque chose on a déposé dans ma boko soko sel libolam pour na bana au orphelin to orphelin na biso en tout cas nzamba kozanga te ko pa mobi lobi muto yo o ya pesa ka ba orphelin après ta pas nzambe
sala yango nzambe ozanga te kopambola yo. Je crois ba numéro yo qui ont très bien ça wana benga ba numéro wana pour contribuer et Dieu vraiment ozanga te kopambola yo. Même bato ba prophète Eric pouvez aussi envoyer ba comme en bonne main à la personne aux habilité ya ko recevoir ezali biloko ya ba orphelin. Merci beaucoup. Na on est ozo sala nzambe alola a pambola bino makasi. Mama Gina. Olobaki na ngai kozana besoin ya ndeko ya N'habite na mobali likango bon wana yo moto oyeba quand papa benga kaka na benga kaka. OK, d'accord. Aza tozana ala kata plateau. Je crois que tokoko tsaye tokoko tsaye bakota oza makasa ko expliquer ninga na expliquer to yo ngana expliquer to mto expliquer parce que ngana to expliquer okoko expliquer moko ozu maîtrise. OK, merci. Je ramene balandi yemo razui likambo ya expliquer ndeko mobali. Beaucoup de choses rapidement. Comment Israël? Israël. Beaucoup de choses de Israël rapidement. Petit frère à papa Nabiso Rémi. Beaucoup de choses na Katia plateau rapidement. Beaucoup de choses rapidement. À beaucoup de temps. Parce que Yaya, Gina Bifwa le Bakaka. Parce que Aoko a sauté. Est-ce que ça déjà, à ça près? Beaucoup de choses rapidement. À Kota. Beaucoup de choses. Yaya, ça va? Vous allez bien? Ah, c'est bien. Vous êtes très bien? Très bien. OK. Vous avez bandé quoi, Fandi? N'est-ce pas c'est mec qui n'a c'est mec na yo? Papa qui est au fan? N'est-ce pas que benga papa benga tantine Sandra. Yo qui benga papa bandi boni. Tantine Sandra? Benga tantine Sandra. Toi tu crois benga benga tantine? Oh, papa sakana benga tantine Sandra. Israël, soit place au fan. Benga tantine Sandra soit prendre son fan. Bon, OK. Nengo lobi on a cassé sur place au fan. Boni. Bien, papa. Vous allez bien? Ah, bien. OK. Je crois de quoi Fanny Pepeno est bien? Eh bien, c'est mec qui n'a pas. C'est mec qui n'a pas. OK. Je crois que tu as un peu de faille bisayo. Na ulinga uza la pena attentif à Royo Kaye. Ndeko yo lobi wana nyos. Pona na ko prononcer kambo lobi te. Ndeko nyos lobi wana. Na ko préférer que Maman Gina, na préféré bien Maman Gina, mais oh nyos ya lobby, je crois, oh ya lobby wana kaka. Pour en tout cas, terme on ko ben ngote. O expliquer pourquoi ben awa. Israël. C'est mec tous à la bien. Benga tantine Sandra. OK, benga na combo Israël poani. Benga tantine Sandra. Tous à la bien. Oh. Poani li place nyo soto be bana kaka. Benga tantine Sandra. Madame tout le monde a bravo Jésus. Tante Sandra. Israël. Non. Maman Gina, je ne pouvais même pas te permettre ici. Moi, je suis un prophète. Tu es en train d'abord parler des choses où ils allaient d'abord, les abominations à Misunanga. Là, ils vont permettre de. Tu dois l'appeler na kombo oyo yebiwana. OK. Israël. Lobana yoka. Israël. Est-ce que vous l'imbisangai? Oh, est-ce que na koki olimbiso na olimbiso na mabeni ni osala ki onga na koki olimbiso Israël yo ozo fele nebi déjà tata kufa mama kufa na zo fele on rappelle nga apwani ngabe na zo fele papa kufa mama kufa no linga te mabe moko yela yo nzambe na ngate po batelanga yo nzambe na ngate quand même po batelanga ça Israël Toko ma pede oyoza. Basuksa makam. Ezangana yana uomi. Ngana pede te ngana normal. Ngana mwasi kwa yo. Comment ça fait-il que obe ngana pede? Ngana pede te na normal. Ouais. Obinini, ozana? Naza pede te na normal. Naza mwasi lo kwa yo. Comment ça fait-il que obe ngana pede? Yo ne ozana obi oza tanti lo kwa yo soit yoza mobile. Papa, ngana za mwasi lo kwa yo. Comment ça fait-il que obe ngana mobile? Ouais, est-ce que d'abord tout ce que tu entends de parler aux autres bawana, est-ce que ils sont normal? Papa na ya wate po sambisa nga na yo yoka o semeki na nga bengi nga ezani nyangoko o boyo benga po sambisa nga na tiki ba rendez-vous na nga na yo ki appelle semeki na nga na obina répondre na appel à semeki na nga na ya no na moni ba caméra, ça veut dire quoi comme ça na ba caméra belo po bo bando sambisa ndengai oh qui peut makamnoko boye bisango bo bengeli nga na émission soit disons na plateau na bino boye bisango lo bo bengeli nga
pona ki ba rendez-vous nanga. En tout cas maman, ngai ba blo na koka ngo te na ngo kele. Je crois yona. Israël. Olimbisanga pardon yaya. Non, ebiso ko limbisa na mabeni no salingo nga na olimbisa. C'est la façon tout. Pour te limner vie na yo. Mais le coup là yo kufela papa la maman. Nga pe nazo fele papa la maman. Donc oya pour rappeler nga ke na kufela tata na maman. Na ebi déjà ke na kufela tata na maman oya pour rappeler nga. Oh. Ebisa ngelo ko bengeli nga. Mais non lo benu yango no comprendre nga te. Ke na lobi boye. Chose la PD. Sur sa makambo zangana yaya na yo. Ngana PD te ngana mwasi lo kwa yo. Comment ça fait? Oza PD Israeli. Oza ki boete, oza ki mobali pene wando ko linga pe basi Israeli. Oza ki pena miso bato wande ko mona yo. Omoni chobeba boye. Eza sur sa makambo. Non solo bana comprendre yo te. Obengi na zelena mobali na ngana tuki na bar na bisi ese mec na nga bengi. Ezala ki lo mo bien. Bon, na ye awao na impulsion na bino po yebisanga nini so soit disant ya na ngai bino ndebo komisanga bo. Yeah. Na mo si lo kwa yo soit Israeli tika mamozo loba oza mwasi toza mobali. Menga na comprendre yo te ya omelini. Semeki na tuna no melini. Israeli ko comprendre makamna loba na ote. Non comprendre yo te tant que obenga nga PD tant que nga na mwasi lo kwa yo to obenga nga PD na baji. Na façon na oni nga na mwasi lo kwa yo. Na tiki mobile na bar na ya wa po yo bando saka na molimo na nga. Yo ebi combien na kate pa mobile na nga. Hein? Na ya wa po yo bando saka na ngai. Oh, ndeko. Papa na ebi si obenga nga tantine centre. So benga tantine centre te to yo kana na yo te benga nga wana pensando so lukio na mnona ngai ebimate. Oh mon Dieu. Wana nde ebimate. Benga nga tantine centre to yo. Parce que yo za kwa accepter bengo Israël ngana be otati sana papa kwa. Na idée na yo nini. Ozondima ya abengo Israël mengana benga yo na bisa kombo wana. Na muno. Wape na mibale ba char na ngate quand même. Ato benga Israël ata tantine centre. OK d'accord. Ndeko mobali. Nazo boya ndende komo bali benga nga tantine centre papa eza nini ona yo vraiment eza nini nzambe eza nini d'accord oyo lobi ona kasi oyo lobi ona ya ona lobana yo je crois maman Gina oyebi très bien maman Gina aye juste awa pona ko expliquer yo je crois aux orphelins des pères et des mères na yebi déjà OK ozala ki boete na vie na yo tu étais vraiment un gars lorsque mta otambola moni binaki na mobali ya solo yo na zotambola. Mais à cause de la jalousie, il y a des gens Rémi, des baluka qui va côté d'accord na kuba baby so pour Rémi azwa oziwana. Il y a un moment de comme si à cause de a pas benga yo pour que aille bisayo makambo wana. Mais vu que oza ne oza la autant, ça dit oza inconscient parce que na go baté oza inconscientité, na ba non le parce que tu es un homme, oza inconscient. Ndé ngona moni tozo mekape ko expliquer pour yeba que malade ozobika na ngwa koza o comme lelo. Et outil pas mabo mutusuté outil pas Rémi pour Rémi a besoin faut bozo papa na tikeli yango ndeko abengi awa na kati ya notre plateau na biso ikambo yo babengi lo yango wana nyoso bolo banga na comprendre bino ne lo te papa ngana ebike ngana za mwasi donc makam seme ko bengele ngando ko yebisanga nde yango wana Israël mama na opexo kombo Israël ko Israël Israël mbongo papa bina zaki nango zaki mutuma wa bien fo yo engagé ngo Israël tika viozo ngo mene na yo sa vecteur na bimisi vecteur ka pona yo Israël c'est mec makambo lo bana comprendre yo te bon pona ndima il faut ya na ngazala ka sur place pona ndima ke makambo ngo so za il faut ya na ngazala sur place. OK d'accord papa et maman et papa, attends au tomuka, moi je m'en fous. Ngana prophète. Papa nga tontine te papa ngai. Beaucoup de sabiso ndeko Rémi beaucoup de sabiso za lokola soit disant soit il kangu na ye ndeko Rémi beaucoup de sabiso parce que il kamango je crois maman na olingalo bango a bon difforme ndeko Orbika. Ndeko qui pleut qui neige à Orbika nous avons un Dieu terrible. Et nzamba Orbiki ça ozonga mobali ya solo. Le roi déjà les kamozaki oboma mebimi. C'est-à-dire, place au babombi, place au bouché, on a obima. OK. Na écoute le logo et ça là ngolo ko côté. OK, merci beaucoup. Omoni que logo faut que ça te. Beaucoup de la biso ndeko Rémi rapidement, beaucoup de la biso rapidement. C'est mais que Alex en l'air hein. Non. Papa Israël. Ben na tantine centre encore. On a beaucoup de la biso ndeko Rémi. Ndeko Rémi beaucoup de la biso rapidement parce que c'est lorsque moto zo pela boy
Beaucoup de services rapidement Kota. Ndeko Kota. Beaucoup de services Ndeko Rémi. Voilà, il est là. Le grand frère, ça va? Ça va. Vous allez bien? Ndeko Rémi, vous allez malade? Poussa na quoi papa nangai? Oh. Gina. Non, papa. Je crois qu'il y a Ndeko Gina. Papa Rémi. Papa Rémi. Tu es au Yoko Ani. Yaya. Na yona Israël boy ko sa ani. Mais comme ça vérité ni. Nazo tu na oye ko sa ani. Mais comme ça vérité ni so makam ni c'est le cas entre ngana yona misango ndito bem ta Israël. Yo papa maman leki na yo ba ye na ndako na nga ba ye ko zo valise na yo yo zalaki te. Gina. Pona ki ndo. Papa Rémi. Gina. Papa Rémi. On nous crée pas problème. Non, papa Rémi. Non, papa Rémi. Non, papa Rémi. C'est là, nous, papa Rémi. Papa Rémi. Papa Rémi. Papa. Panda. Panda, non. Papa Rémi. Papa. Ozoko ta directement, ozoko sa flamme boye. Est-ce qu'il y a un monde qui est malade ou pas battu, même si il la personne. Même quand même, ce n'est pas ta maison. Ils appellent d'ailleurs Gina, ils appellent d'ailleurs. Mais oui, mais ça moi si na o leki na ngai. Ah, ils ont pas na binote. Ba ko benyela nga awa na ko sa. Awa, ils ont pas na binote. Ah ba journaliste ba caméra na ko sa. Il y en a bibo papa. Sobo yoka, sobo ngo élever mungo na yo. Je l'attends comme nanda kuna yo. Ah Gina. Ngama yambio awa. Papa Rémi Boni oza bien. Nada bien, papa. Oza bien? Oza bien. Bien habillé, hein? Belle chemise et puis catch. Mais qui tourne ma casse. Et puis, tu es beau, hein? Ok, merci beaucoup. Obi aza mwasi na yo, Maman Gina, Obi aza leki na yo. Je crois qu'il y a un problème qui s'est passé awa. Ndekonanga. Et puis, nakolinga toke na tout droit mamoko. Maman Gina. Papa. Le coup là. Ndeko Israël azali awa soki nani azali Tantine Centre OK oh yo le wana na kolingo lubango a na kata plateau et puis on va aider cette personne à Kobika. Ça va Israël. Non lobela ye pour il y a ça makelele mingi. Ah OK on na ya pona misabete. Ngapa c'est pas Israël. Eloko ni. Ngana osai pa leki na ngai eloko ni. Kotomboka na nti. Gina keba. Na biso keba. Romi. Keba Gina. Na biso keba. O aza leki na ngai keba eloko ni ozo misa Gina keba. Papa. Na biso na bi keba. Papa. Na biso mwasi na ngai. Na bibo papa. Papa so Romi soki Rémi soki ni na yo kakuna Romi. Ozo opesi ko musunzo Romi. Comment ngeza Rémi? Te kombo ya Romi. Te tika kokosa papa kombo ngwana Romi moi si ça lobi. Otokangi ya ngwana non. Otokangi ya ngwana. Ça doit être des noms de joueurs. Voilà des noms aussi là. Donc Romi o buzo na pas moi si ngwana. Na bibo papa. Na bibo e. Pourquoi ligo yo kataloba? Amoi fou. Fou nani? Ça fou. Est-ce que ndeko na mobali oyo azala boye tanga botama kanengo yebeli mo leki azala bongo leki na ngai azala bongo azala boye lukuta azala boye akosi c'est mec qui comme la azala boye akosi azala boye mbongo papa bango azalaki nango esengaki babiala papa bango ntango akufi mutatika nango mutema mabe na ende yango akotianga ndaka nga tobokele maladi siko leki na nga comme na maladi to bachina mutabaki na maladi non papa tu distrait bato loba na yaya loba mutasaki tokota ndaka nga tobokele maladi après tama maladi atini so yozela ngana yozela akomi pede boye tokele kobome lisusu ye loko na teli ke tokele boma mona bato ye na kufe no OK leki na nga maladi non c'est comme ça leki na nga ndo azanga yango bandeko na baleki na ndako na nga bazwi biloko na bakei nango yo ozalaki te ça bongisango Abi fanda za ça va bonisa loba na pama oza solo bonisa ngo ça va
yango na yebimisa vérité papa likambo na bombine mingi yango na yeloba na ngango sadi muta akomi sinde ko oyo pede za yi eza ye mo mtasinde akoza mutema na mabe ngala ko misaleki na ngala ko misaleki na papa Rémi est-ce que vraiment sambela Pana Samira. Usambela. Na Samira. Na kombo Yesu. Na kombo Yesu. Makambo mama jina biza lukuta. Azokosa. C'est vrai. Azokosa. Soki lo to si Bible, so to si to che a yo ko agir pena on dima. Azokosa ndima. C'est là non papa to ke malembe. Jina lukuta. Non papa to ke malembe. So to si Bible to che a makambo moi ça lo be lukuta. Eza lukuta. C'est vrai. Eza lukuta. Na senga Bible ekota. Senga. Senga Bible ekota. OK, papa senga Bible. Eza lukuta. Pas de problème. Bible. Pour lukuta ndeni bando. Jina bazu biloko bakena biloko jina. Jina za kite. Te yo ko kuna ba. Jina wetu. Eso poste la ba pobe pa na konde la. Owote jina ko ka pobe na bana na. Non, merci beaucoup, Fanda. Yo lobi ke Israël nous sommes ensemble. Osambela ensemble. Makambo ya lobea lukuta. Eza lukuta. OK, pas de problème. Maman, tu peux ça Bible. Biso ya kama Bible. Ça Bible ndé. Non, to sa Bible ni ndeni. Mama, yana nga Bible. Jina za lukuta na sa Bible ni. Bible. Non, yo makambo jina. Mama fano kimia. Fano na kimia, zano na kimia. Ya kimia pana zano na kimia. Jina lo mwalibala, so azolo mwalibala, lo mwalibala tika lukana ba pobe pa leki na nga na famille na ngai. So ka zo bima na ndako na nga bima malembe atika nga na leki na ngai. Na libota na ngai. Na ponda problème. Na biboye. So ka zo bima na ndako na nga parti abima. Bande ko na ba kilo na zimi loko na ba kena ngo. Jina zala kite. Lelo jina be ngai. Oh nga na be si leki na ngai ka jina. Yango na tunyo clair. Papa Rémi, na la deux possibilités. Dans la possibilité d'abord spiritualité, si tu dis la vérité, Nzambe osami la kwa franchir yo. La deuxième possibilité ba que justice ya mboko ezali. Deuxième possibilité ba que non, il n'a pas plein droit. Biso a to mo tcha police sur les camboza clarté. To ko na justice. Ça va. Ya na bibo ezela. Ko to mo kana yote. Papa, ça va. Ko to mo kate. Je crois nga na obenga ba yela nga bibo. Bi osambela. Si réellement maman China lobby, ya lukuta. Au bébé sagile qui n'a pas pour la bousité. Du biso de ngala ozo Bible, non tcha a o jire na Bible. Si réellement Bible kambote, pour na commander qu'on a PD. Si réellement. Maman we chwa na Bible. Mwana makabo na na ebe angote. Ya na lobby te. Jina akoma na ndako na na mabiloko na etika jina bimisa biloko na abimisa bandeko na ba yaki deja ba bimisa. Kuna buta télévision te. Ngala ukata ba Bible te. Ya na bi non. Ya kuna mambo ya bimisa so biloko na yesu wana mambo na télévision te. Si aozo na ndako na ngai. Donc après de cela d'abord bino na bona china bose. Skamote. Jina za azam ampanzi. Yo poza mpanzi. Jina za la epa na ngai. C'est pas na ndeni. Azala pa na yete. Jina za la ndako na ngai. Nazaka pa na yote. C'est OK, merci beaucoup. Mais yo lo ba ke Gina n'avait pas na yo. Mais yo ti lo pas parler avec David. Parce que Gina comme pas na ndeni. Papa. Pour ça dans le kuta. Nasa lukuta na ndeni. Siko ngana Gina to zala wapi? Nabi, est-ce que réellement péné? Siko ngana to zala wapi? Nabi boy, est-ce que réellement c'est toi qui makangu. Est-ce que Gina n'avait pas na yo? Gina zala pa na ngai. Et pas le wapi? To siko to zala makangu. Ya ki to chela leki na kisi ndeni. Makangu. Oh, mais que le gars to chela leki na kisi ndeni. To zala ndako mo to chela leki na matanga. To zala ndako mona ye. Papa c'est Romi. To zala ndako mona ye. Rémi c'est là nan. Au costa comme Rémi, comme Romi. Comment na Rémi? Romi c'est là na Romi. C'est là papa. Na comment na Rémi? Comment Gina no pesa ba Gina no pesa ba. C'est là nan. C'est là nan. Yo au juste yo po ogam ba. Kama na lukuta Gina. Comment na za Romi te? Rémi. Non, na bibo. Mais yazo pesa comment na za Romi. OK, d'accord, nous sommes balé la pression. On imi sika za lukuta. C'est là nan nukasite. C'est là. Ozo muno makasi pourquoi? D'abord que hier ça pas na yo ça pas au bala était le moté yo ça pas papa leki siko yo fane kuna papa papa ndeni papa zela kimia mama which ay la Bible sokil maladi oyo eza yum to sali yangote oyeba na bonjour maman na Bible ça na Bible mama which pesa na Bible ça na Bible OK merci beaucoup papa oui papa ça na Nzambe yo bi po sambelaka ngana sambela ngana za na Bible te komemanga kuna te makabo bebenga nga za makama Bible te mwasi na nga benga aye kopotanga buzoba na misaba
Naki na ba Bible wapi? Papa Shalom. Shalom. Vous allez bien? Naza bien maman. Zotomboka boy pona ni papa. Ke nazo tomaka mwasi nanga ko senga ba problème. Ah. To kita mwa muke. Nazo kita mama. Kita penza. Te, na ukita te. Na ukita te? Kita mwa muke. Na ko kita te, eloka mabe ba kita ngo na ngo te. Gina za mwasi, Gina. Wewe lukenga Gina kenga. Na hizo kwa belo ko lukenga Gina. Papa. Gina. Pona yo ki aksana. Oki. Pape na imong. Yo fan. Yo zakana na ngai sokama. To so na ndinga bakana. Iswa isoti. De iswa isoto kokende Gina kokosira kwa kokosira kwa boy ndengeni. Tango moni kana na yo ngana nzela una. Est-ce que ko kita muke? Solo la ndeti loko abakana. Na ukita te. Papa kombo nani? Akombo na Remi. Ah, papa Remi. Ok. Oza mutu ya kote ni ya bwende to ya... Naza mutu ya bwende. Ah, mutu ya bwende, Oyoki kenga pe kunga na bwende tenga na ande kota bianga. Sa. Biso nyonso bata moko toti. Bata moko. Ok. Voilà. Sikoyo, papa na ngai. Omoni makambo toko sala na mokili oyo. Toko sala yango. Mais toko mona ki makambo yango ezali mingi pona ba intérêt na biso. Mais toko bosanaka intérêt ya Nzambe. Olobi ke olieba makambo ya Bible te. Mais est-ce que koyeba ke pe movandi wana ngo fandi bo po oloba no kana na yo ndengo fandi wana pe moko fanda no ebi ke Nzambe nde mutapesa pema wana. Nzambe apesa pema, Satan pas apesa pema. Satan pas apesa pema. Apesa pema côté nini? Est-ce que tant yo bakelaki yo tant Nzambe ba ki créer l'homme à son image akelaki Satan azaki wa. Est-ce que awa Nzambe asala nzela mibale, nzela lufeli, na nzela lola. Kota lola bato bakota te, kota lufeli. Bato bakota te. Nde yo poni nzela lifelo. Toza na nzela mibale. Nzela lufeli na nzela lola. Yo siko Satan azana kati, Nzambe pa azana kati. Ngaskola yokolo ba mokili yo eza ya Nzambe te. Satan pa azana kati. Kana na ngai. Nazo linga ndenga na yo to zalo benzela moko ya Yesu. Te nga na zanjela Satan. Nga na okota kuna te. Nga na okota kuna te. Yo o linga Nzambe te. Nga na linga Nzambe te. Nga na za kota Satan. Est-ce que zoye babisika oyo simbi? Nga na simbi eloko te. Oyebi ke Nzambe asa capable ya kolongola ta pema wana. Satan na pa longola bato musupe pema. Nzambe mwana kango to amona te. Satan azo boma mutu Nzambe atikele temps boma mutu. OK, pas de problème. Pourquoi yo lobi ke nzela ya Satan na izali nzela ya Nzambe pesa? Awa to na nzela ya Nzambe. Yango la seule manière otokoki ko mema yo po bika. Ngana obika ndeni. Ngana zala maladi tenga na obika ndeni. Est-ce que ngana zala maladi? Bible to pesa ne tane. Nazobela wapi? Lakisa maladi nini nazobela? Ngana obika na ndeni. Oh, iswa isobo ye ndenge nini kana? Na obika na obika na ndeni. Na sina bika deja nde nazabo na sina bika. Tala mutu azokota na masumu ye wana te ye mutu wana longwa na masumu. Bongo tango yo zoloba ke yo poni nzela Satan siko zotinda bate ya mutu masumu. Mais Satan azobatela nga ya za lokuta. Ke yo ndo sa lokuta po na za lokuta te. Nzambe te. Tala okyo bebisa leki na nga boye te. Bongo mutu akoma na etabo endeni. Neta boy, siko eloko ni nga na bebisa leki na ngai, eloko ni na zwa, epa leki na ngai. Na bebisa ka yubwe na zwa mutuka ube na zwa avion, eloko ni na zwa. Matra nga na ye. Na butu yo komisa e sirene, koma mwasi na ya butu. Akoma mwasi na ya butu. Siko ya zala epa na nga neti nani. Wala mwasi ya za mwasi no moi. Ya za zala basi mibale. Siko epi mwasi na moi. Leki na nga zala mwasi ya butu, ya zala mwasi ya moi. Yazala mwasi ya moi. Yo komisa e mwasi nenga za bwaza sirene mobimba vandi na kabo. Iko so komi na butu. Omona ka mutu afanza sirene. So komi na butu. Na biso komi na butu ya lala wapi? Ya lala wapi? Ponga na zala basi mibale. Ye mwasi ya moi o mwasi ya butu. Siko mwasi ne ya za boy. So komi na butu ya ba za mwasi na ya lala wapi? Papa kana. Tunyela nga ye ya lala wapi? Biso toza na posa to pesa kimia. Sawa. Ba question na ba réponse e kosunga biso na yote. Ozomona yo lobby biso to lobby te bozo memanga na mabe te bozo kota na na mabe mutu andima lisumu oyo asali te
tozolinga yo osala malamu sikoyo kote yanga nde nini nga nasala eloko te molobi te ndima osalaki nga na ondima te nayebi eloko moko te nga na kei botikala nga na kei mais Gina akota na ndako na nga te akoka mpe su omoni nde nalongo makolo na nga Gina koya lisu na ndako na nga te nayebi si nayebi koya lisu na ndako na nga te Gina soka ye na ndako na ngai omoni eloko na osala o ndima ça va. Oh Jésus ola. Mama Gina, qui m'a lancé bila yo. Oyoki, okenda église. Usapelaka hein. Merci beaucoup nzamba pambola yo na ndenge yo ko sauver âme ya ndeko na biso. Kombone nani? Israël. Mama benga nga tantine Sandra. Tozala bien benga nga tantine Sandra. Pona muninga no mwasi. Tenga na obengo ka Israël. Benga nga tantine Sandra mama tozala boni bweko. Na opeso kombona nga yo ko benga nga Israël bandi boni. Benga nga tantine Sandra. Tozala pe quand même bien. Oh. Tantine Sandra. Ngayo. Frère Israël. Maman na opeso komba frère benga nga sœur Sandra. C'est mec ko linga te to beba na yo sikoyo. Na respecter bad bazar ko linga te na simbo na nzoto quand même. Yo to benga yo so mbale. Omenga na benga nani? Nga na benga yo so mibale. Frère Israël. Mama benga nga tantine Sandra. Nani ndeko na nga mobali. Benga nga tantine Sandra ko. Na lobi boye. Na lobi na oboye na ngina yebiso eloko moko. Nzamba lingi o mingi. Azala côté ne. Bongo yo mondo zo mono za agité bo tu sens pendant que oza bien nengo zo za la agité bo. Mama naza l'aise naza bien. Ko tout ce mec na comme benga nga na zele na bar na mobali na nga na kati ko na FC mobali na nga na zoya na ke rendez-vous mo bo ya show ce mec na nga benga. Nebe te ke na ko ya ne mission yo po ba bando sambisanga. C'est bien na regretter na état na yo hein. Na regretter vraiment. Ndeko na ngai. Toza pour ça to sauver âme na yo. Est-ce que vous comprendre place aux ali? Est-ce que vous comprendre? Maman naza bien. On peut sa biso litoi. Bon non. To partager no liloba nzamba. Maman en tout cas son côté à libé ça vraiment pour o azakati nanga kimbango aleki. Bon. OK, je crois maman Wechi. Oui, en fait. Nous avons maintenant un cas où tous en avons nakati ya Bravo Jésus. Je crois notre frère qui plaît qu'il neige a délivré parce que lorsque ba pesa en foutement azana conscience té ba longoli étant normal ya mutu ba comme c'est un homme animal très donc bien. Je crois parmi les 4 lois spirituelles donc c'est-à-dire tu reconnaître mutu moko parmi les 4 lois spirituelles tu reconnaître mutu moko azali donc il y a un homme charnalité nazamna un homme animal c'est-à-dire ça na mangambo oyo basana té tokoyeba ndenge ya kolandela puis toyebi ke délivrance yesu na biso aza makasi po bible obi na mokanda ya proverbe chapitre 21 verset 31 lobi ke le cheval asalami mpo na bataille mais la délivrance vient de l'éternel oui ke kolo aokangola ndeko na biso bandeko balandi je crois tokomi na suka notre émission bolandaki lisolo oyo ndeko na biso Gina oyo akutani puis bandeko basi bolinga mibali te lelo moni place ndeko Djoka lingana mutu akwani na Lucifer mais biteta lelo sort ndeko donc même ndeko na biso Israël ndeko na biso Gina ba ono ba sansa ko passer na nini na délivrance et ba ndeko oyo nyonso bazana bien to ba maître avocat to kolanda ba pour que bozui ndeko et puis même si azana epanganga yeso akota na cimetière abotola même na katanganga abotola même na katama ya abotola mutu partout skazali. Je crois que tout une émission ya mikolo ezali koya nzamba lola apambola biso. Biso télévision chaîne oyo ekokani na yo